bana nzambe ezali awa. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Balinga bien bana nzambe. Bote na bino. Bote na bino. Akombo na mokonzi na biso Yahweh na bibele. Balingami. La sepeli mingi komona bino na kati na chaîne na bino ya télévision oyo bolingaka mingi. Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Zambe na lola amona bino. Esengo na nkolo ezala na kati na bino. Na mokolo ya lelo. Balingami. Soki nano s'abonner te, o s'abonner na kati na chaîne na bino, o cliquer okoma membre. Ezali gratuit. Ezali ofele. Molingami ko partager message. Message oyo esengeli ko partager yango. Pe ko aimer ko tia commentaire. Balingami abana na nzambe ezali ngai bongo moligami na bino prophète Pembele Aziza. Pembele Aziza prophète. Nkolo atinda nga liboso na bino pona kosakola maloba masantu nde maloba na ye likolo. Oyemoka mona na kate alataka bato. Adatinga lelo pona kokutana na bino kosola na bino. Bokomona nazali na libanda ezali tokola komi na ete. Esengeli to so position nyonso liloba ete ma partout. Balinga mi abana na nzambe. Lokola bomesano ya mboto banda mateya to bilobeli ya santo esengeli na biso kobondela tosenga na mokonzi kimia na molimo pe na mosuni. Molingami ozali na problème, ozali na hôpital, ozali na maladie ya ndenge na ndenge, quel que soit genre ya maladie, ukufeli amatanga kimia ezali te na kati na ndako na mosala, problème administratif oyo nyonso olukaka, oyo nyonso sengaka mokolo nango ezali nde Yahweh na bibele mokonzi na nguya yende akokopesa yo yango. Balinga mi bana na nzambe ngai na yo tozobondela pote nkolo apesa kimia akopesa yango, apesa yo yano. Tobondeli na kombo na mokonzi Yahweh okumbama, Yahweh oshanjolama, Yahweh onetolama. Bazali kozongisa matondi monene na mboka na yo na pule. Ngai prophète na yo nazali bosumu kibuku na masumu. Pe bana na yo bazolanda yo na mokolo lelo bazali basumu. O nkolo soko kotala masumu ya moto. Soko kotala etambolo ya moto nani akobika muta kobika zali te. Nasengi kimia na yo na molimo na mosu. Oyebi oyo eza kati na moko ya mona tatola ya moto senga. Kolo longola nyonso ya mabe tika kaka bolamu efanda na kati na bana. Pambola moko na moko, guide moko na moko, sala moko na moko, console moko na moko, répondre moko na moko, yano malamu, kote okumbama, kote osantolama, la louange na biso et maintenant likolo na nkembo na yo. Amen. Alléluia, alléluia. Balingami, bote na bino, Yesu Kristo maboko na kati. Balingami abana na nzambe tozala maikete na nyonso mateya na biso ya mokolo lelo, mateya ya mokolo lelo ezali na kati na mokanda ya bapisome oyo babengi na lingala banzembo. Pisome 141 verset 8 à 10. Pisome 141 verset 8 à 10. Natangi bongo makomi na kombo ya mokonzi na biso nzambe na nguya na kati na mokanda ya français. Natangi makomi: c'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Maloba nankoro na mokoro lelo na kati na bino. Alléluia. Amen. Nazali kotanga makomi na mokanda ya lingala. Mokanda ya lingala. Elobi boye, nazali kotala epai na yo nkolo nzambe na ngai.
na yei kobombama epai na yo kotika ngai nakufa te batela ngai nakweya na mitambo ya banguna na ngai te natuta mabaku oyo batieli ngai te bato mabe bakweya bango moko na mitambo na bango nzoka nde ngai nakima na ngai maloba na nkolo na mokola lelo na kati na bino. Haleluya, haleluya. Balingami ya bana na nzambe, balingami ya bana na nzambe, teme ya mateya na biso ezali teme oyo babengi les piégeurs piégés. Les piégeurs piégés. Yango wana nde teme na biso. Balingami fungola matoi tango mateya ezoteyama olandaka ozalaka na esengo ya koyambaka mateya na nkolo na kati na inspiration. Tango mateya nani ebandi te tobondeli sengaka boyebi sengaka mayele epai na mokonzi apesa yo kimia ozala inspiré. Otango mateya eteyamaka nalobaka toujours inspiration ezalaka ndenge moko te. Nzambe akoinspire yo mpe ndenge yo kokeli. Tango nga naza kosakola nazoteya yo moko soki mpenza oza na kati na molimo okomona molimo na nzambe bana kobakisa yo makambo mosusu oyo ekobima na monoko na ngai te mpe kopesa boyebi mpe mayele mosusu. Mais c'est très important. Balingami bana na nzambe bobosana te mpona kopartageaka mateya oyo kokabolelaka ya bato bayamba yango. C'est très important. Mateya ezali mpona yo te ezali mpona nzambe topesa mokili mobimba salaka mosala na yo. Commentaire pe ko aimer comme d'habitude. Balingami ya bana na nzambe nalingi ozala disposé comme d'habitude ndenge na loba. Balingami mateya eye boyoki piège ou ambiche, le piégeur piégé. Balingami tozolobela makambo etali piège ambiche mutambo ezali nini? Motambo ezali eloko oyo bazotyela moto oyo azotya yango ayebi ke aatya motambo ayebi ke azosala mabe. Mokolo oyo aproposaka atya motambo amiyebaka eloko nini yalinga sala asalaka deya mabe wana akoluka atyela ngo moto me moto oyo bakotyela motambo amiyebaka te ke bakotyele motambo. Donc azali soit ignorant, soit ayebi eloko te, soit aza distrait, soit aza na bonzambe te mpo nzambe aprevenir ye motambo nde yango wana. Moto atyaka motambo amiyebaka ke ngai nalingi nasala mabe nazotendre piège na moto moko boye tokosala embuscade mpo moto wana akweya moto wana azwa problème moto wana akufa mpo na nini? Asepela aza na esengo ke motambo na ngai natyaki esimbi maloba na oyo nasalaki nalobaki ekokisami mabe oyo nalakaki esalemeli moto ntina motambo boyoka motambo nde yango wana. Balingami motambo ezali kaka yo kaka civilité oyo kaka frère te. Motambo ezali mpona moto nyonso ozalaka président de la république, ministre, député, PDG, reine, empereur, serviteur de Dieu, mondimi moto nyonso na kati na mokili yeba te batyelaka yo motambo. Mitambo ezali ya ndenge na ndenge oyo babengi bapiège. Banani oyo bazotya bapiège wana baza kaka bato lokola yo me oyo satan abongolisi bango makanisi bakomi na makanisi mabe mpo te basala baninga na bango mabe babebisa baninga na bango nde oyo kaka atyelaki nga motambo. Mitambo etyamaka meme na armée bomonaka armée etelemi guerre oyo bazosala baninga mosusu embuscade mpo todomine bango toboma bango fo kotendre quand ya ennemi na yo quand ya adversaire na yo kotendre bango piège. Tomonaka malamu tozwa bamine batyaka na nzela bomona nzela eza lokola nzela moto nyonso akoki koleka or ke na kati na nzela batimoli mabulu batye bamine soki yo ozotambola oniati kaka mine wana oniati yango ezalaka lokola rasor soki ntango yo kotombola likolo
mine explosé epanzi yo makolo ebomi vi na yo mobimba mosusu babenga ngo mine anti-char bino bozoya na char de combat to bozoya motuka me na nzela wana batiaki mine wana ekosala nini bokoniata yango ntango boniati yango char de combat na bino ekoexplose soki mpe bozalaki na mutuka ekopumbuka likolo bato nyonso bakokufa elingi oloba nini batantaki bino piège oyo babenga embuscade eloko bino bozoyi bate basala bino complot ezali kaka ndenge moko complot piège embuscade baza ndenge moko ekolo moko baza batata moko mama moko baza kotandre bato po te basala bato mabe balingami omonaka na bagere ozokende na kati na nzela omona kaka matiti orke eza matiti te na matiti wana ozomona kaka matiti batie matiti yo ozokasi ozolelata matiti orke libulu batimola libulu na se ya libulu batiatia basenge batiatia banzube ntango yo koniata sikoyo matiti wana okatisaki matiti okodinda na se banzube kokota yo tubitubi ekoti na libungu etobobi yo michoko ebimi okufi elingi oloba nini piège bato oyo batiaki yango bakobeta maboko bakokumisama bakochangeola balonge piège na biso esimbi balingami botala mokili balingami mitambo ezali ndenge ebele memi banyama okanga nyama basalaka nyama motambo memi bandeke basalaka mitambo bafile oyoka filet de l'oiseleur et que j'échappe en même temps na psalm 124 bayambi miangu mais biso tochappe en même temps même mbisi na mai batie bango mitambo piège embuscade nde bafile mpo bakangama donc motambo nyonso oyo babengi motambo ezalaka mpo na ntina mabe motambo ya malamu ezalaka te motambo ezalaka mpo bakangama donc soki moto azosala yo motambo eza mpo akanga yo na mabe to na malamu mais mingi motambo esalamaka mpo na mabe po basala mabe donc lelo oyo oyebaka ke basalelaka yo mitambo mpe mitambo oyo oyebaka yo mpe moto asalaka mitambo oyo osalaka un jour mateya ye lelo okokweyisama na motambo na yo moko mpo moto oyo ozosalela mitambo asambelaka abondelaka motu nyonso basalaka ye motambo te tya na yo mitambo ndenge olingi me mokolo okokweyisama okokangama na kati na motambo na yo moko ezali mpo te biso toza banyama te toza bambisi na mai te toza bandeke te toza bato balingami bana na nzambe mateya oyo ezoya kati na bino esengeli bozwaka mayele nkolo azolata ngai mpona koya koteya bino kolakisa bino nzela naye kaka kosakola te bisakoli ekosila me oyo soki oyebi te okotambola ndenge na kati na bomoi na yo bareseve te zombongo ndenge nini ekozwa mosolo ndenge nini ekozwa libala bana na nzambe oyo nyonso soki oyebi yango te eza pasi na kati na yo molimo na nzambe atravers ngai ezopesa bino boyebi mayele obongisa bagarde fu na yo obongisa ndenge etamboli na yo obongisa ndenge okoki kovivre molingami piège ou embuscade le piégeur piégé lingi oloba nini eya na bato oyo bayangela bato mitambo me bango moko bakweyisami na mitambo na bango moko ndenge mateya boyoki na kati na psaume 41 verset 8 à 10 mateya elokoba nini ozobondela nzambe batela ngai nzambe sunga ngai na boyo bayina ngai batandeli nga mitambo nzela nyonso nazotambola batandi nga mitambo tika ete nakweyisama na kati na mitambo na bango te tika ete mitambo bango bayangi bakweyisama na kati na mitambo na bango moko balingami libondeli oyo ebondelama kala ezali ya kala seke makambo ya bapiège ebandi lelo te ezali makambo ya kala balingami balingami eya lelo te ebanda kala makambo oyo bapiège minyololo makambo ndenge na ndenge pasi bambiscade balingami eya na bato oyo bakweyisama na bapiège bakufa na bapiège me eza na bato mosusu
bapiégeaka bango te, bayangela bango miango te, batandaka bango embuscade te, po te un jour piège oyo yangeli ye ekobalukila yo moko. Un jour miango oyo osali mpo na ye to na ntina ye miango wana ekobalukila yo yo moko. Moto tendre miango wana balingami bana na Nzambe, mokili oyo ezali mokili na Nzambe, me satana aza na baoyo ayeba mpe atie po moto oyo azotya deja piège, moto azoyangela moninga miango azali mwana na Nzambe te, amwana ya diabulu, parce que na makanisi na ye piège moko te oyo ezalaka kaka kobikisa moto, piège nyonso ezalaka kaka po esala motu mabe. Donc moto oyo atandaka moto piège azali mwana ya diabulu, azali ndoki, azali magicien, azali nganga, azali nani satan, azali nyonso. Kotya ye kutu na molongo moko ya mwana na Nzambe te, kopesa ye kutu eloko moko te, parce que aza mabe na mabe ya koleka, ya koyangela motu miango, ya kokalikile na motema na yo, ya nyonso wana eutaka wapi na motema. Makanisi na yo tokosala ye boye po te azwa boye, tokosala ye boye po epesa boye. Balingami ya bana Nzambe, soki tozwi na kati na makomi na Genèse chapitre 34 verset 13 à 31, bana Nzambe tozwa bana ya Jacob, Simeon na Levi baki na ndeko na bango Dina wana baviolaki ye, baviole ye, babimaki na ye, bango basepelaki te lokola ndeko na bango ya mwasi balingaka. Me tata ya moto oyo aviolaki Dina, tata na ye aye komona bango bakopere, abi lokola mwana na ngai ya mobali abebisi mwana bino, problème ezali te, nandimi tobala mwana na bino, bosenga nyonso bino bolingi, mbongo libala to nini nakopesa bino po te tobima na kati na likambo oyo, toza famille toyokana. Alleluya, babi problème eza te, bokende bongo tokopesa bino Viviane. Mais Levi na Simeon ekotaki bango te, balobi non, foto sila na famille oyo, foto sila nango piège nini batandele bango. Balobi bon tokosepela na biso mbongo libala, me toyebisa bango kaka boye ke avant baya kobala mwana biso toza bacirconcis, elingi olobaki mibali oyo bakata ngenga basala bango circoncision, me bango famille wana bazaka bacirconcis te, po te tokoma famille moko lokola bango balingi to babala mwana ndeko na biso, bakende mpe kosala circoncision famille na bango mboka mobimba wana tokokoma famille moko. Yoka piège, boyoka piège. Bake komona bayebisi babokilo wana likambo wana oyo bango baproposaki piège. Bokilo balobi eza kote sengo lokola mpe bolobi ndenge wana tokosala circoncision tokoma mpe famille moko, et problème eza nango te. En tout cas or ke ezalaki miangu na kati na mitema na bango, famille wana bango nyonso mboka mobimba basali circoncision, bakati ngenga, bango nyonso bakati meme période. Sikoyo puta nane kauki te bavandi Balevi bayebaki ke lokola bazala pota bazasu na makasi te po tokobeta bango bakobunda te, parce que bazala bapota. Levi na Simeon baya bakotela mboka wana, bakotela babokili fra nkuba makofi mbeli baboma bango pe moye babungeya te na bapota bamiso baza kokima makolo pante makolo nete le joueur oyo asala makolo branca pota na aprotéger pota asala boy nani akokima na akobunda ndenge na pota boyoka omoni bapiège basilisa bango. Yango molingami tango ozali na kati na bonzambe obondelaka Nzambe ozali malamu, kangama na malongo na Nzambe, kangama na nkolo nkolo mutu aza capable abattre na kati na bapiège, nkolo aza capable
abimiso na kati na minyololo pe na bambiskade oyo moko koyeba te potanga batanda moto piège okoyeba te nani akoki kotandela piège papa na yo akoki kotandela piège mama na yo akoki kotandela piège bana na yo mpe akoki kotandela piège yaya na yo leki na yo akoki kotandela piège parce que eza misala ya diabu ya ndenge na ndenge balingami ya bana na nzambe bapiège eza ya ndenge na ndenge bakoki kotandela piège na mosala na ekole na famille na baninga na bakamarade na église mingi bazwi baproblème mingi bazwi baproblème balingami bamisusu baza kokufa na biloko ya kolia na bapoison boyebi bien alinga kolia ndenge ye alinga kolia yo alinga kolia loko aliaka mingi cela tokolambela alinga mfumbwa tumela mfumbwa tila ye na basafu kuna tila ye makabu mpe batumba na mopanzi tila ye bakwanga tila ye vin me biloko wana babebisi yango me bato bazosala yango elingi oloba nini bapiége yo batandre oyo ambisika na piège wana mpo okende na kokufa oye ole biloko biloko ebalukili yo moto azwi kufa mpo na biloko oyo batandre piège me ntango bango baza kokalikila yango yo oyebaki te me eza mpe na bato oyo bayangela bango miango esimba te alleluya mama alambi biloko mpo apiége moninga na ye empoisonne moninga na ye abebisa moninga na ye alambi biloko atie na cuisine afiniki bien lokola makopine aza koya aya kolia poison oyo donc nga na koservir ye sa bongisaki kote makopine akolia na makambo nyonso tu bongo tokoyeba soki koleka ndenge nini makopine na baretard ya koya orke makopine aza mwana nzambe bana na ye moko propre mama na kati na salon bana na ye moko propre kaka na mwana moko mibale bakoti na kati na cuisine batuna te biloko oyo ya nani bakamati bana bakamati bale bazolia wapi oyo ya makopine ya kolia biloko oyo bapiégeaki biloko oyo babebisaki bana bale bazomosala bale mama kota boye atuni banani bale biloko oh mama juste un peu tozwaki kaka moke tolia nani atindi bino mama juste un peu oh la ye akanisaki akopiége makopine ye moko apiége ndako na ye bana bale poison bana bakufi makopine koya azoya na nzela ayoka boye elelo bato bazolela problème eza nini atikanga nani me makopine problème atikanga nana baproblème abebisi bana ya ye moko mbango na kati na hôpital po te bana babika bana basali nini bana bakatwe bana badaye bana bapitre voilà eza na bato oyo okoyangela miango na eza na bato oyo akoyangela miango te balingami ndenge moko bazokana ndeko oyo bazokana aya kosenga bango mutuka aya kosenga bango chaque fois mutuka babi ya mbala oyo tokosilana na ye bakamati bafrein mituka bake koyokana na bamécanicien bolongola bafrein comme ça ntango akomebra lokola biso tozalaka mpe peme na descente ntango akozwaka mutuka ntango akokita kaka bafrein akokangi kosimba te comme ça kende kokufa apanzana po tolingaka ye te babongiso bafrein le frère en question aza koya malembe frère azoya malembe frère azoya kokoma frère akomi moi soki nini ambiskadi moko esamela nzela epesi ye retard or ke ndeko mwasi likambo asalaki ayebisaki mobali te mobali na ye koya ye sanka tuna soki nini ayaki na likambo moko vite fait kaka alememe mutuka adio ademare grr akiti wapi kaka pa descendre oyo bakita ani ata frein boyo kim ike le ver ani ata ike le ver frein ike le ver ani ata ike le ver ale wapi na miro tout na terrasse tout fer à pitré fer à katui fer à limwe balingami kebaka
chaque fois bozaka na makaneli chaque fois bozala ba proposition to sala ye boy omoni muto na zuya to sala ye boy omoni muto zuya to kana ye boy balinga me bana na nzambe ba te belé na moment oyo naza koloba mingi bakufi pe baza kokufa ba misu baza na ba hôpitaux ba misu baza na ba ndako ba misu baza na ba passe pona nini bakuwe isami na kati na ba mbiskade na kati na ba piège banani batandre bango kaka batinu bango moko kosala ka mosala pa yo sala mosala balingi yo te moninga no alingi yo te akoma ko piéger yo na kati na mosala akoma ko bebisa mosala na yo et puis yo salaka a bebisi ta mosusu machine yo utilisaka po te tango ya kosima machine ebeba po te mosala na yo ebeba balobake oyiba eloko te or eza yo te muta sala yango eza ennemi aza na mopanzi même na misala makambo oyo eza ebele baza kopiéger biso baza kopiéger yo makambo nini molingami soki otiki nzela na nzambe mutu amonaka oyo eza na nsima na oyo eza liboso ezali kaka nzambe na lola yo moko okokoka te yo moko okokoka te balingami meme na kati na libala bapiége ezali mwasi akokopiége yo mobali mpe akokopiége yo mpo na nini mpo abénéficie likambo moko pai na yo to ayeba bankete moko azomene kati na yo tozwi likambo ya Joseph na kati ya Égypte Joseph azosala pai ya gouverneur mwasi ya Potifar Joseph asalaka lokola domestique na kati na ndako me mwasi ya gouverneur Potifar abali kolula Joseph sans que Joseph ayeba ka mwana mobali oyo bonzenga mwana mobali oyo en tout cas mwana mobali oyo un jour mais Joseph ayebi te Joseph ayebi ke naza na nga mosali nayaka na nga kosala mosala naza na nga na likambo moto te na kosala mosala na ngai mpo nazoli futi mais mwasi aza na makaneli nde embuscade mokolo mosusu mwasi ayebisi Joseph kota na chambre oyo ebongiselanga mbete Joseph ayebaki ke ake kosala mosala akota na chambre abanda obongisa mbete boyale mwasi ali akweli mbung ngai na yo lelo awa ekosila nawa na mbeto awa lelo Joseph atala bete eza arabo ete yo za mwasi ya patron ekosimba asimba moni piège bayebisi akende na chambre pour ayeka azokende mosala makeli ne makambo sisi Joseph pendant na makasi ya mwana mobali ase dégagé na kati na motambo wana abimi na kokwesama na motambo te kobimabimaki bana na nzambe moto ya piégeaki ye mutu apiégeaki kaka ye mutu agangi na libanda boyamba ngwe botala mwana mobali oyo tala bilamba ndeko ti yango oyo alinga ape viole ngai makambo bakangaki Joseph ake na prison omoni piège omoni bapiége ndenge moko lelo oyo na balingami bandeko boza piége bandeko basi bandeko mibali tozo bandeko basi mingi bazo ko piége bino ndeko mobali alingi yo mais yo olingi ye te na motema na yo mpe osolola na ye te mokolo moko te pa draga yo te po alinga yo non mais bosololaka na ye abengisi yo mpa na ye bokutani asombeli yo koka or ke na kati na koka aki na comprime na ye po te adroge yo soki adroge yo nde asali babezo na ye oyo ye alingaki epai na yo elingi oloba nini piège okwesami na moto mingi baviola bango na likambo ya yebaki te mpona nini moto oyo azelaki yo atandaki yo piège azelaki yo oyo alekaka kaka nzela oyo soki alikwaka alekaka nzela oyo tokokala ye awa komiso tokokanga ye tokomema ye na kati na zamba awa mpo te tosala oyo tolingi ezali motambo ezali piège ezali piège ndenge moko na bandeko mibali e na bandeko basi mingi bakomi mpe kotandre piège na mibali ya bato mpe na bandeko mibali mosusu bapiège eza na bandenge ebele eza na bandenge ebele soki okebi te obengisa ndeko mwasi abengisi yo pai na ye bozosolola yo yebi kakaka aza ndeko mosusu ta mosusu ndeko ya mwasi ya grand frère mosusu mwasi
petit frère mais alinga tendre ndeko na ye ya mobali na ye piège okendaki okende kotala grand frère okende kotala petit frère okomi na kati na ndako bandi kolia mama abimi na kati na chambre ayebi ke ozala salon mais abimi avec sous-vêtement nzoto nyonso ni mpo na nini eza piège wana eza piège mpo na nini osala siko oyo olingi sika pesa réponse piège mosusu ezali bayokani na mobali na ye meka na kotandela ndeko nanga piège mobali neti amusa aza na chambre abakami abi yo bima komisa leki nanga na mona ye clair te to ndeko nanga mobali wana mona ye clair te yo sala ye piège ntango ndeko mwasi akobima mpe afungoli bilamba na miso yo kosimba ya kolo mwasi abima bini nazwi yo te nakangi yo te bapiège eza ya ndenge na ndenge balingami lelo nkolo aye po apesa bino boyebi nkolo apesa bino mayele piège satan aza na mayele mabe koleka balingami soki tozwi na kati na Marc chapitre 6 21 à 29 balingami Jean-Baptiste bapiège piège nini lokola Jean-Baptiste atelemelaki ndeko mwasi oyo bazali kobima azali kobima na ndeko ya mobali na ye Jean-Baptiste apamelaki ndeko mwasi abi ozosala mabe ozala mobali na yo kobima na ndeko na ye te mwasi wana akomaki na makaneli mpo bapamelaki ye akanelaki Jean-Baptiste azoyeba te makaneli wana ekoti na piège na embuscade ye nakozwa ye un jour ezali balingami bokebaka mokolo ya fete mwana ya ndeko mwasi ye wana roi Herode asalisi fete anniversaire mwana na bini dansi ya kitoko abini roi asepeli abia mwana osepelisi nga senga eloko nyonso olingaka oyo lingi nakopesa yo yango mwana alobi nakende tuna mama alobi ça tombe bien lokola mama azalaki na makaneli na piège alobi kende kosenga motu ya Jean-Baptiste abetsanga mabaku nalingaka ye te comme ça tosila na nga na ye omoni mosali na nzambe ye wana bapiège roi kwei na piège na ye moko sikoyo piège na ye ekuteli wana nani na serviteur de Dieu Jean-Baptiste nde bakataki ye balingami bapiège eza partout surtout na bahomme de Dieu bokeba na kati na baeglise na kati na mangomba tozomona soki oza mosali na nzambe mpenza ya solo obondelaka nzambe na kati na kimia diabulu azotinda bato na ye aotinda bana na ye baya kopiége bamisusu bazoya na baenregistre aye na maloba bavision ya lokuta oyo tokende kopiége ye mpena soki azaka vrai prophète kosalaka ndoto kosala ndoto alimbola soki alimboli yo tokoyebaka azaka faux akoya boye vision ya lokuta ndoto ya lokuta po atungisaka mosali na nzambe po ayeba soki azaka ya solo to ya lokuta ntango mpe mosali na nzambe akolimbola zongi na ndako babandi koseka babi aza faux prophète ndoto yango omoni tokalikilaki yango nga na yo tolobaki tokende kokosa mapesi baexplication apesi nyonso na kopiége basali na nzambe akoya boye non mosali na nzambe wana estce mpenza ye azaka mobulu te soki azaka mobulu te kende komeka ye sala neti olinga ye me kolinga na yo te sala neti oséduire ye mais zala na enregistre oyoka baréponse nini ya kopesa bongo comme ça tokopublie yango na baréseaux sociaux c'est ça qui se passe na baréseaux sociaux mosali na nzambe bapublie ye ntango akoya kaka serviteur de Dieu omoni ngai nde nalia nalingaka yo to abandi kobimisa yango baserviteur de Dieu faut ko faire très 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 attention abandi koloba aye na ye kaka po te enregistre yo ayoka yo maloba oyo koloba comme ça atia na réseau social oyoka kaka maloba ebimi na réseau social balingami
bamisusu baza koya ngai eza na ndeko moko ayela ngai nazopesa oyo ya ngai exemple ndeko mwasi abi prophète naloti ndoto naloti ngai na yo na ili moko boye bato ebele fete ya monene me na mopanzi na wana naomona babaga me babaga yango ezalaki babaga ya diama mibale balati moko yo balati ngai me fete ya monene me toyaki ngai na yo tovandi mpe sika moko neti ngai na yo tobalani elingi oloba nini yoka piège natuni oyo ndenge olote na répondaki ye tout de suite la te nayebisi ye nayoki ndoto na yo me lelo nakorépondre yo te nakorépondre yo ta lobi me soki lobi te nakorépondre yo kaka ndeko mwasi akei ntango azoloba nazomona ke eya makanisi na ye eya piège eza oyo eza na kati na motema na ye me soki nalobi na ye tout de suite la wala nalingaki kozala direct na ye nga mpe lobi nango nalobi te le lendemain ye moko aye me ndenge nini nazo comprendre ti sikoyo nano opesa explication ya ndoto te me nga na ngai nayeba ndoto yango selingi oloba nini babe elingi oloba nini elingi oloba eza nga te elingi oloba te bondela kaka nzambe akopesa mosungu ngai eza lokola autilize nga lokola instrument me libala moko malamu eza epa na yo et pourtant nazomona ke me nga namonaki kaka yo omonaki kaka nga wana eza nzambe alataki nga eza nga te alleluya nazwi mayele ya korépondre piège balingami faut qu'on faire très attention bato mingi baza piégé mwasi to ndeko mwasi to ndeko mobali keba surtout na bareseau sociaux okoya kobima na mutu moko boye okuta na mutu moko orga amemaki bakamera aka ndako mibimba point oyo kamera point oyo kamera point oyo kamera point oyo kamera na kati na bakamera wana nyonso orga aza kofilme bino bolumbu ya basali na nzambe bolumbu ya bato ebimi mpona nini bapiège yo kopiége ta mosusu ezalaki na volonté na yo moko te omiyebaki te baye kopiége yo ale lobi nango na réseau sociaux obandi kosamba nani yango akoki kondima ke bazwa ye bolumbu na ye na bafoto na ye bongo bapiblie loba mutu wana akenda komona banganga loba mutu wana akenda komona bascience occulte po te bapesi yo mibeko take esala yango mpo koma na succès mais mutu normal boye mutu moko akondima yango oyo ya te ezali piège donc mutu asali yo apiége yo balingami il faut ko faire très attention koyeba kotambola na ngele kotambola na boyebi kotambola na mayele bamisusu bakoma koya na kati na église ase déguisé bamiso déguisement azalaki ne mobali mais akamati atie bamaquillage atie baperike akamati kabelo atie babijou atie nini azoya lokola mwasi yozomona lokola mwasi ayi kolinga yo yo mpo olingi yo oreka azala ne mobali baye kopiége yo voilà ndenge moko mpe mama keba mibali mosusu bapiége mpe basi na bango ouais voilà faut faire très attention omona kaka bo ndeko mwasi mutaye orge mobali na yo asa déguisé to ndeko mobali asa déguisé akomi lokola mwasi mais akomi koya koyebiso koyo makopine nazwi yo copain moko boye ana mituka ana mbongo makambo ndenge na ndenge yo mpe okomi kondima ala memi alelobi voilà mwasi na yo alingaka yo te tala kutu ndenge azali akomi kobima na mutu moko boye balingami mayele elata moko na moko mayele esunga soki tokeye na makambo etali libala tozwi na 1 Samuel chapitre 18 verset tozwi na 17 à 29 balingami David avandaka pa ya Saul alingaka na ye David te po David azolongisama na kati na baguerre nezokende bitumba nyonso alongisama succès wana
Saoul azokatisa bakobotela ye bokonzi akomi kotandre bapiège epai ya David e David akweyisama na kati na bapiège balingami alobi piège nini nakosalela mwana mobali oyo nakosalela ye piège bo nakopesa ye mwana na ngai ya mwasi abala ye meme gratuit ngai mwana kosala bafestin nyonso bokokomisana na koluka ndenge na koboma ye balingami boyokia mwana na ye moko akopesa mpona piège atindi bato baye koyebisa David baye koyebisa ke roi akopesa yo mwana na ye moko Mikal akoma mwasi na yo obala ye David akama lobi nga mwana pauvre nga mwana nazanga eloko nazala nini makoki nini nga naza nango nakende ebala mwana mokonzi nakende ebala mwana roi nazwili yango wapi abi te okopesa eloko te roi ye moko alobi akosala makambo nyonso roi ye moko orke aza na makaneli David aye abi kobanga te osali mpe mingi obomi mpe bafilistin mingi me ngai na yo nalingi yo mingi nalingi yo koma bokilo na nga mwana na nga zwa ye nga na kosala makambo nyonso me napesi yo kaka condition moko condition napesi yo kende kobomela ngai 100 filistin na 100 filistin wana yela nga baprepice na bango baprepice eza nini ntango bakataka mwana mobali ngenga mwana oyo mobali ngenga donc oyo babengi circoncision baposo wana oyo etikalaka wana baposo wana bakata circoncision yela ngai yango 100 donc mosuni oyo etikalaka wana poso wana nga bandi bocomprendre yela ngai yango 100 ata bino moko yo po mwana na yo babala mwana na yo fo tinda mutu akende kokata 100 elingi oloba nini bato wana oyo akokende kata bavandi nien baotala bakata bango kaka circoncision bakata bango mpe bapepisi donc asengaki nde aza kosala piège mpo na liwa ya David akende kokufa nde David akendaki ake eza na bato mosusu bamekaka bango te bapiégeaka bango te po ekosimba te David ake tanga ake tumba ola ya na 100 prépices aya na 200 makili ezotanga epuis bible yango nakamwaka koma moto akende kosala nyonso wana eza lokola bacrime ya koboma bato ya ndenge wana lokola bafilistin bazalaki binemi David aye nango oyo badavid bafilistin binemi mpe babomba bango tro aye na 200 sans plus abi roi yango pesa libala roi azalaki na likambo koloba te akamwe abi mwana mobali oyo mwana mobali oyo balingami piégeaka bato nyonso me bato nyonso baza bato kopiége te bato nyonso baza bato kopiége te balingami abana na nzambe tozwa Esther chapitre 5 verset 1 à 15 tozwi lisusu Esther chapitre 7 verset 1 à 10 bana na nzambe eza na bato mosusu bapiégeaka bango te soki opiége ye ebalukili yo yango oyo toye sikoyo nazwi biso désavantage ya piège bino bato boyangela bato bamiango bino bato bopiégeaka bato oyeba ke eza na bato adresse ya mabe soki okende adresse ya mabe obebi na yo likambo oyo osalaki ebebeli yo moko bana na nzambe awa nazoloba na Aman asalaka pa ye ya azali premier ministre ya roi Aziris premier ministre ya roi Aziris mwasi ya roi Aziris de Esther baza na sentinelle moko kombo na ye Mardoché oyo asilvera lupango ya roi Aman lokola yaki premier ministre asali ordonnance moko komike soki premier ministre azoleka esengeli bato bafukamelaka ye basalukaka kofukemela ye akoti na roi ndimi alobi eza ndenge wana bato nyonso soki premier ministre Amani azoleka bazofukama mais ekomi na Mardoché sentinelle mokengeli ya lupango Mardoché alobi te ngai na nzambe na ngai alobi te bafukamelaka ekeko te bafukamelaka moto te bafukamelaka obele yawe na bibele
nga nayebi kofukemela moto te kaka bele nzambe na ngai nga na kofukama te ekomi na tour ya Mardoche fukama aboyi kofukama abi te kopesa mbote na lingi oyo nyonso naboyi te me ya kofukama nafukamelaka yo non ekosimba te amana ekotaki ye te abi do yo nde ozotya teki santilie pamba ozotya teki okoyeba amana akomaki na kanda sikoyo Mardoche azalaki na famille na ye yaki famille bajuif amana alobi lokola Mardoche asali boye na famille ne mobimba na kodétruire bango lobanga naza premier ministre te ake kokuta na roi abi roi naza sala ordonnance eza na ndeko moko boye ebera ololobaki ndeko moko boye Mardoche alobi eya na famille moko boye ozolanda eza na famille moko boye donc alingi aboma Mardoche na famille na ye molongo ya bajuif abi famille wana eboyi kofukama komesa nazosala loi ete famille ekofukama te esengeli kosilisa bango koboma bango kopandre bango po batosi mokonzi te roi alobi sala ndenge ekani yo balingami ordonnance esalami premier ministre Amana zongi kanga zongi akamati akomi ba prospectus akomi ba papier akomi makambo nyonso makambo akomi ke Mardoche esengeli koboma ye na famille na ye juif nyonso pote babangaka mokonzi te bakabuli ba papier partout Mardoche akwei na papier sango tamboli ke bakoboma ye Mardoche na kobanga wana ake komona Esther ake koyebisa Esther ke tala problème yali awa premier ministre Aman asali ordonnance fo baboma ngai na libota mobimba nyonso fo asilisa mpona boya kofukemela ye ser sunga ngai bola na malamu est-ce que ozola na malamu reine sunga ngai reine Esther tanga yoki yango esali ye pasi basololaki makambo ye na Mardoche reine akoti jeune ya 3 jours atumbi mbeka reine ake komona roi tanga ake komona roi alobi naza likambo moko boye mais mpo naloba likambo mpo nasala likambo yango esengeli Amane azala premier ministre azala abi likambo te babengi bisi premier ministre balambi biloko baleba sisi roi atuni mais Esther mais loba likambo yango abi te naoloba likambo yango lelo te naoloba yango lobi mais après naloba yango boya lisusu ye susu Amane azanga te nalingi na feti wana lobi festin wana azanga te na kosasa feti azanga te roi alobi bon na trouvé grâce pali na yo na ndenge otumbaki mbeka na priere akutaki wana na chaîne wana akutaki eloko nini osengi pai na ngai napesa yo mpo na mbeka na yo reine alobi problème eza te nakosengo kaka lobi Amana zongi na ye sengo ale asisi ake koyebisa mwasi na ye na bandeko na ye abi nauti fete mais fete nauti nakuti mutu oyo nalingaka te na kaka fete wana nani Mardoche sentinelle potanga oya na lupango famona Mardoche aba obetisanga libaku lobi mpe reine na roi Aziris babengisi ngai nakende su fete mosusu reine alelanga mabe reine alobi kuta fete na ye nazangaka te or kazoyeba te makambo eza kobaluka masobele mabaluki di azoyeba te mwasi na ye apesi etoli alobi lokolo kozokende na feti wana Mardoche wana olingaka te kende na ndako na yo sala banzete sala piège mutambo sala banzete na mutambo wana bongo komisa Mardoche yango donc ntango okende kuna okeyebisa roi yokelaka yo osenga liwana ye na tongo oboma ye na nsima ntango okende fete na yo na pokwa ozala kalme bapesi ye etoli ye mpe abongisi mutambo abongisi nzete na kati na ndako na ye tongo ye wana ake komona roi abi roi likambo yali awa na ordonnance oyo nasalaki wana Mardoche donc ndenge na yali awa Mardoche wana fo ngai naluka na sila na ye roi alobi problème eza te lokolo olobi ndenge wana problème eza te eza nango problème te
yo za premier ministre o ba to saki yo te o siela na bango na famille na bango mobimba ya zongi na ndako amana zongi na ndako or kazo yeba te makambo eza ya kobaluka yambo fete bana roi lobi nazana likambo moko fona sala fona bingisa buku ya bato basala bolamu na beniri bango bobimisaka buku wana babimisi buku mukanda oyo bato basala bolamu baye komona Mardoché or ke Mardoché abikisaka roi na kati na liwa Mardoché wapi ya sentinelle atuni basali na ye est-ce que muto na sala bolamu abi te na sala bolamu te abi ngonga ko sala bolamu ekoki foda sala bolamu ah d'accord kalate nani aye bayo kadam da na porte kuna aman azoya tanga aman aye roi yoki abi wana nani na libando bebi aman boye bisa ya kota aman azoye bate ke roi abimisaki buku oyo bapambo na kamuta saki bolamu tangu buku ye aye aman aye bite ke buku wala se bimaki oh landa malamu roi tuni amani boni oh bien abi na ngina sale la mutu moko bolamu me bolamu wana nazoyeba te bolamu wana ezala ndenge nini me mutu moko fona sale bolamu koleka kote nazana esengo na pambola amani lokola ya yebi ke ye aza premier ministre roi alingaka ye akoya feti na pokwa esengo ezaka ye amani alobi roi naloba oyo okosala mutu wana or kazoyeba te mutu wana ni sentinelle Mardoché abi mutu wana esengeli kolakisa ye couronne kopesa ye bokonzi oyo ekoki na kati na ye epuis cheval na yo roi kopesa ye mutu wana amata likolo ya cheval mpe mutu moko asimba cheval wana na singa azomema lokola ndenge bamemaka mbwa azomema na singa ye mutu wana azala likolo ya cheval mpe mutu wana oyo akomema ye abanda koganga mboka mobimba ke botala mokonzi oyo nzambe atomboli botala roi oyo nzambe atomboli abanda koganga mboka mobimba roi alobi na ye elobi yo amani ekosalama kaka bongo salela yango ndenge yo olobi nakosala yango amani akanisaki ye roi ayebisi ye oyebi mutu yango amani atuni nani roi ayebisi ye mutu yango Mardoché wo mutambo ebandi kobaluka abi nani Mardoché ndenge olobi wana salela yango moto yakanaka oyo yalingaka ta boma bakamati Mardoché balatisi ye couronne balatisi bilamba bokonzi Mardoché abati na mpunda ya roi amani mutu balobaki salela ndenge kaka wana soko amani yo moto ndimaki yo moto olobaki ya kumisaki ya kanisaki ke baeloge wana bakosalela ye po balingaka ye or ke ezalaki subi ye te ezalaki mutu oyo azokanela ye moko amani siko mutu akosala mosala wana po asa ndimaki akataki ndaki amani mema Mardoché sentinelle na cheval akomoganga mboka mobimba botala roi yeyo mokonzi oyo nzambe atomboli oyo azala mapamboli baka basi na ye oyo bayebisaki ye batelemi na famille bazokama babi oyo nini tozomona oyo likambo nini ezomona oyo imilie so ye azogangaka botala boyo azotambola mboka mobimba pokwa ekoki oyo afeti ebanda feti ntango esilani basi na ye na bandeko wana oyo babi yo biloko oyo sali mutu oyo azalaki sentinelle na yo yo komisie soki ndenge boko okokufa na nzete na yo moko soki na ndako biloko osali antuka yo moko okobeba feti na poko ekoki ale bato danse amani abandi kolia frite ale ya misuni ya ngombe papa Esther roi atuni ye mais Esther loba likambo oyo olobaki nanga okoloba mpo olobaki ke juske la nano olobi likambo te mpe na pamboli onapesa yo mapamboli tanke reine olingi napesa yo nini napesa yo pouvoir nini bokoti nini olingi napesa yo Esther alobi motema na ngai eza kotumbolama abi na nini motema na ngai ya kobebisama na nini oyo na amani amani mpo na nini amani alinga silana na aboma ndeko na nga nani Mardoché
Hey! Asila na Mardoché, aboma Mardoché, kaka Mardoché te famille mobimba. Or que amana yebaki te Mardoché na reine Esther baba ndeko, baba cousin et cousine. Omoni makambo. Donc roi Asiris akobenga Mardoché beau-frère. Ah, donc ba beau-frère. Donc le gars ya mona yelo la santele mutu pamba, amona ka ko sala wa nigi yeba linga ki etro. Roi atombo kelbe ambo. Donc likamba onde zaki boy. Ne mianga ko ponde za fuka mete do o nde beau-frère. Ah, abi kaka ngali kamna 54 na yo. Bomela ngai moto. Aman. Mutambo e baluki. Mitambo e baluki. Mitambo e baluki. Roi bimili banana kanda. Aman. Akeko kofuka melibosa reine. Abandi ko senga grâce. Reine yugilanga ngolo. Ye reine bigi sangai. Reine bigi sangai. Babi yo ningo sidana. Na Mardoché pour ningo si sa famille na nga mobimba. Pe bat news tu basilana. Ay ko simba te. Bazu aman. Bake na ye na ndak na ye. Bake ko kuta nzete oyo linga ko bomla Mardoché. Ba pendre ye na kati na nzete na ye mo ko mo mateye lobi nini tika ete bayini bakwesa makati na motambo oyo kangi bango moko oyo ye moko alonaki motambo ya longo alonaki motambo na ye ekanga ye moko tika ete mitambo ya bayini ekoma mitambo na bango moko yo moko yangaki mitambo wana ekokwela yo moko akufi na motambo na ye moko eza na baadresse mosusu batusaka oyo te eza na bato mosusu basimbaka bango te parce que soko meki yo moko kokwesama osalaki poison okufi na poison na yo moko. Voilà badingami ya bana nzambe faut faire très attention okendeki na ndako ya nganga mingi bakendela kati na ndako ya nganga akepo akende koteka moninga nganga bandi papa invocation abando senga miroir mutabima piège mutabimité abima bimité allez laboratoire pelimo nganga lobi ngai ko simba te lokola yo ya ko pesa muto yo ngai ko simba te faut changer nga muto ponga ba laboratoire na ngebebi mutambo na yo moko ebonga me yo moko muto ngona ni fu yo te bana na yo kancha ko bomba serviteur de Dieu yo kamita ko bomba mama batu ko bomba ser batu mais ebonga na kat na famille na yo tika ete oyo ezalaki na kati na yo oyo lakelaki batu elakela mala yo moko baka na kati na ba piège mutambo yo salaki mitambo batu bazota ekwela yo moko tika kotiela bato mitambo bana nzambe soki tozwi na Daniel chapitre 6 verset 1 à 24 Daniela oyo babengi Daniel bakabuli misala na bato mutu na mutu azwi misala ba 4 40 tuna zo misala ale yo zwa soko zo 50 mais bato to baki misala bamoni misala ya Daniel ezopambolama pote Daniel alaki na nzambe pote Daniel aza mwana nzambe misala nyonso Daniel azosala ezotambola malamu ezokembisama malamu ezokembisama misala nyonso Daniel azosala toujours réussi baninga na ye bayoki zuwa bana nzambe miangu oyo oyoka piège eutaka na nini na jalousie na zuwa soki mutu alingaka yo te asaloba piège po oyo alingaka yo te jalousie bundoki lukunya kozanga elataka bato po batanida bato baninga ba piège jalousie po moninga pambulami po mininga misala malamu ezoleka bayangi miamu abi okomona bango moko bake na ordonnance bake kopropose roi Darius babi roi affaire ezali awa pekisa mutu nyonso tu pendant 1 mois asambela su nzambe te pendant 90 jours asambela su nzambe te afukamela su nzambe te oyo akomeka okoboma ye yoka mpona nini bango wana bandeko wana batangaki makanisi bible ezoloba te batangaki makanisi ya roi or ke roi azalaki na intention siko ndenge Daniel azosala misala malamu roi siko alingaki apambola Daniel amatisa ye bagrade Daniel amata mais roi alobaki te alobi nano makanisi te mais lokola bato wana batangaki makanisi ya roi motema ya roi elingi oloba nini bato na baawaki bandoki bansor bayebaka makanisi oyo bato bazokanisa bayebaka ke balingi bapambola yo
bayebaka ke lobi olingo bota bayebaka ke lobi olingo bana panchor bayebaka nano lobi na mutu te bayebi bayebaki makanti ya roi yango bakende na proposition na po kaka batendre piège epai ya Daniel. Ah balingami botala mokili Daniel ayebi eloko te interdiction ale ordonnance kiti mutu moko te akoki po bayebi ke Daniel ndenge azolongisama na mosala na ye ezali mpo na nzambe ndenge asambelaka na ye ndenge akende na église me bazwi kaka lwa moko mpo bato basambela te bato batika kosambela mpo te bayebake bonzambe kokima kati na ye to nini ndenge na bakanisi na bango bayebaki mpe lokola Daniel alela kosambela Daniel asambela akotika kosambela te comme ça tokende kokuta ye ndenge azosambela bongo sikoyo tokende kopesa pa roi bakoboma ye. Ah balingami boyebi mokili oyo ya na makambo ebele faut faire très attention na kati ya mokili oyebi te makambo bazoyangela yo oyebi te miyango bazotandela yo balingami bana na nzambe ntango bapekisi mibeke kidi Daniel mpe alobi non isimba te nga na kotika nzambe na ngai na nguya te. Daniel ayaki suda 3 fois par jour oyo asambelaka akendaka na kuwa na ye na kati na shamba tobata bango lokola bayebaki ke asambelaka bazolandela ye malembalemba bazoya bazomona malemba baye komona Daniel bake kofunda balobi Daniel azoyoka te parce que bayebaki ke asambelaka le piège wana bayebaki bakokange na piège wana lokola asambela bakange te or que le piégeur piégé opiége mutu yo moko bapiége yo mateya lelo yangelaki mutu mutambo balukili yo moko po eza na bato mosusu adresse ya mabe ya na bato mosusu bamekaka bango te yaka bato mosusu bayangela bango miyango te mpo ekobalukila yo ekobebela yo balingami ntango bake koyebisa babi sikoyo mibeko nini mibeko batiaki lwa batiaki ke mutu oyo oyo bakokanga na priere bakotya ye na kati na libulu ya bankosi ya nini ya nkosi te meye ya bankosi au pluriel ya balion batimuna na libulu bakamati balalisi balion nzala baye kotya na kati na libulu babi ye akokufa esili bakangi Daniel ndenge molimo na nzambe elati mutu atandaka piège soki alongesami na likambo asepelaka abetaka maboko basepelaki babi ayoki yango amoni yango tolongisami piège na biso esimbi bakamati Daniel otosi te mibeko elobaki lwa esa elobaki na ntango na kala soki bakati mibeko kotika se mibeko loi c'est la loi eza lokola bamboka mosusu te oyo batrouve mibeko loi bavote loi après lobi bazokoka yango te balingami bamemi ndeko na biso Daniel na libulu ya bankosi bango bakei na esengo bango bake kofete bake kolia bafrite bameli bachampagne babi azwi ayoki yango amoni yango orke kokitakitaki makomi elobi nini nzambe na nguya yawe na bibele nkolo na bankolo akitisi baange bakiti basali nini bakangi minoko ya balion moye balia Daniel eza te Daniel avandi lisolo na balion Daniel avandi lisolo na balion roi bazongi bayeba sikoyo ndenge nini babengi boyo bayeba Daniel abi we nazali awa kwa nazali awa Daniel kaka we Daniel ozala bankosi oyo nazala na bango bazali awa zambe na nguya oyo ngai nasambela oyo ngai nabwakelaka mabolongo oyo bazopekisa ngai natika kosambela oyo ngai nalalelaka bajene oyo ngai napeselaka bofranga oyo ngai nasalelaka baaction de grâce oyo abatelaka libota na ngai nzambe oyo asali moto asali likolo na se apesi souffle de vie na moto nzambe wana naye kosikola ngai nde naza na ye elongo awa roi kabo bandeko wana natangi kutu bakombo na bango te donc badiabulu wana bandeko diabulu wana baya boyo Daniel abimi na libulu ya bakosi kalmema roi alobi loi oyo bino bozwaki ordonnance oyo bino bozwaki libulu ya bankosi oyo botimolaki na bankosi oyo botiaki mutambo oyo bino bosalaki sikoyo na bino tokotala bino mpe bokota na kati na mutambo oyo totala mpe soki bankosi bakolia bino te bazwi bafamille na bango nyonso na bana na bango na basi na bango na badiabulu nyonso wana na libulu ya bankosi oyo
Oh, oh, Nzambe na nguya apesi bankosi nzala ya une semaine. Monoko ya nkosi oyo ya lion. Oza ekoma monoko ya ezala lokola ya lion, ekomi lokola monoko ya hippopotame ya monene. Mburuti bango. Tango bato kitaka naku basusu bakoyi te. Koya zo ya boye lion pena engagement. Lion allié bango lokola ba biscotte. Ba krant na mikuwa. Asilani na bango. Asilisi bango. Balingami ya bana na Nzambe. Yeba ete yo muto yangelaka bato miango. Yo muto salaka bato ba piège. Yo muto zalaka makaneli. Makaneli ezali piège. Ke tokosala boye. Soka ye tosa tina kat na église. Kotandre bato ba piège na kat na église. Okokufa na kat na ba piège na yo moko. Mosali na Nzambe azoteya, azosakola liloba ezosakola na kat na église. Mais bokumu kokanela ye. Bobi le col église kumisa ye. Comme ça pesa ye liteya, ateya dimanche. Mosali azulite. Kokota côté dimanche, mosali a préparé liteya dimanche mobimba. Tango a côté kaka boye, alinga matana maison liteya changer, ba changer ye liteya. Pona nini? Po abeta poto. Po oyo a préparé ezra yango de. Mosali Nzambe lui mais on a probablement traité makambo limo changer. Molimo changer makambo. Zwa oyo, or molimo te mute changer. O zwa oyo, te oyo. Et yaka piège pote bato ba yina ye ateya mabe. Ndeko makipe lokola molimo na Nzambe zakatne. Kuto ya préparer pamba. Oya bazuora ndeko ningi église. Bato ba kuyi molimo. Bato ba bia tete. Toko sale negi. Premier ate. Affaire ya liawa. Donc ndenge zali awa. Toko bebe sa micro dimanche oya. Micro ya hotel, yega mta hotel. Micro wana na ba Bible na ba pipit. Comme ça amène la poison. Poison ta ko respirer. Na micro wana ta hotel sisi akende ko kufa. Oh. Biso to na retard. Biso to na retard. To na retard. Bon comme ça ya banda l'église, ba yise banda ka église. Mukolo église a bossanaki. Or que moi na ye pas un serviteur de Dieu. Frère en question, vous savez Nzambe ko mata ngali mata anga mata boy diaré bani. Habité tete. Atami kelele abengi mwana ya ko l'église. Habité. Nana diaré. Sura mati ko sala mubulu. Na préparer ben mwana te. Est-ce que yoko matate pour se faire bino premier de ko na diaré kende ko pema. Mwana ye bakite. Mwana mati. Atei. Asakoli. Asisi. Papa kokota akuta mutaote ya nani mwana. Papa pété les plombs. Papa bado baluka na kata église. Papa bado baluka na kata. Batuniye nini habité. Ezana baluka. Oh boluka na serviteur de azongi na ndako parce que diarrhée saraki ye. Oh mon Dieu, mutambu na yomoko e baluki yomoko. Ezana batu mususu ba mekaka bangote. Ezana batu mususu ba piège ka bangote. Ezana batu mususu ba bundisa ka bangote. Otie lokolo pa ibachaka lokolo te. Faites attention à toi. Yo muto piège ka bato. Yo muto yangira bato nyango. Yo muto zotika bato te. Tika soko osala ozala makambo. Bima na kat na ba piège. Bima ko tendre bato ba piège. O to sale boy, to kende boy. Osubi lupango na kat na sasa. Na kat na sasa osubi lupango. Po kita. Ba famille ba yangi lio makita. Ba sali yo ba piège. Ba sali yo ba piège. O yaka to kena ba. Au milieu si ozoya na nzela boy papa or que si ba préparer ba soldat moko ba force soldat et oboyo boko bibila biso kota zamba to kokende ko lia maboke na kinkole tant to zolia maboke na kinkole comme ça tant to zonga to komi côté de to koma kota aéroport na mwa zamba wana bino boko bima ambiscade mais bobo maye po ye mtabuti poto azalaki boy okomona ba bimilio ka bo ba bango babiki bakimi bakote zamba or que bazaki ba complice ba yebaki yo ba chombeli babomi yo okufi. Faites attention à toi et na batu oyo basalaka bango wana ndenge wana te balinga mema na Nzambe ezana ndeko moko mosali na Nzambe azali pasteur ezali du solo vrai ayangi miangu pona ndeko na yabuti mboka ya ndeko na yabuti poto ko uta buti poto ayaki na 4 voitures na lisungi ndeko na ya pasteur asepela na ndeko na yete ayangi liye miangu ni a préparé piège na batu ban lever pote bakende ko boma ye
oya tika na mituka wana na makamuni sona akoma na kati na mbongo wana ndeko pe ndenga yaki wana ayebi te mokolo mosusu ndeko azoleka akomaki na mama ye akende kotala moninga ne mona mama ye kokoma komaki na mama ye akende kokuta famille moko boye mwasi wana abota mwana yaki na état moko grave état critique na état critique wana mutu akosone mwana aza te mwana azokufela ye kaka na maboko boye ndeko wana oyo akutaki poto motema na ye beti alobi te nga na kotika likambo mama kozalaka wapi abi te abi bamaide se bozwa nga na kosupporte mwana oyo mpo na kondima liwa ya mwana oyo te boye pasi esalaki ye basauve mwana wana basisi tata ya mwana wana azalaki te azalaki soki wapi ntango ayeba ye kozalisa tala ndeko moto asauve biso mwana abi ndeko merci toyebi ndeko topambola zabi te nasali yango mpo motema na ngai tutamaki kaka napambola mwana eleka nango histoire eleki lokola paster azotandre ndeko na ye wana piège azwi basoda baye banleve ndeko na ye baleve ndeko na ye bake na ye na zamba baboma ye kolingo baboma ye batiaki ye kagulu na elongo olongola ye kagulu balongoli kagulu sikoyo na kati na bato wana basase wana nani na kati na basase wana mwana oyo abikisaka na mama ye wana papa na ye orge azaka ne mobomi bato atali boyo alobi non c'est incroyable kamba boyo ngai nakokotika ngo te nakotika botali abi ndeko ozoyebanga abi te nayebi yo te abi te ozoyebanga te obikisaka mwana moko na mama ye ngai papa mwana wana ezali nini abi we ngai papa mwana wana sikoyo ezali nini abi affaire ezali awa nazoyebisa yo keba na ndeko na yo oya paster apesaki biso mbongo tala mbongo yango boyo toboma yo atikala na biloko nyonso oyo ya yo eza mutu mosusu te me eloko ebikisi yo kaka bolamu oyo osalaka mpa na nga yango ebikisi yo me ngai nabikisaka bato te me so okende kofunda ye funda ye nga na kobima témoin na ndimi nabima témoin mpo tobikisaka mwana nga balingami kebaka na bapiège kebaka na mitembo ya na place mosusu bato mosusu kotia bango mitembo esimbaka te ekobalukila yo moko ekobebela yo moko balingami mateya oyo ye kati na yo opiégeaka mais un jour bakopiége yo otandaka bato ya mbiscade un jour bakotandela yo ya mbiscade non kobwakela bato mambasu bato masususu bambasu ebalukili bango moko kade kakawa tika totia mbasu yo otiaki mbasu kaka bana na moko na mwasi nombo bandeko na ebasuli bango moko bakwei na kati na mbasu bato mosusu babiki oyo motu oyo otandaki piège bato mosusu mbasu ozwaka bango te bato mosusu mpe poison ozwaka bango te kaka eloko ozosala ekobalukila yo moko ekokwela kaka yo moko alors bana na nzambe boyoki na kati na mabondeli tika ete mitambo oyo bango bayangi ebalukila bango moko Psaume 141 verset 8 à 10 hey Yahweh soko otali malamu na Psaume 9 verset 16 ezoloba lisusu Yahweh tika ete bayangi miango ekwela bango moko mitambo batielaki nga ebongwa na mitambo na bango moko balingami mitambo batielaka yo nao batiela yo oyo bazotiela yo yebaka kokoma bapiège na bango moko soki batielaki yo mitambo mpo tobala te bango moko bakokwesa makati na mitambo na bango mabala na bango ekokufa soki batielaki yo mitambo mpo te okwela maladi oyo ezobebisa mokili lokola aza maladi na ye ayebi ke mpo te yo oza bien akoyepa akontamine yo yango na makasi yeba ete kosimba te ekoronge ye moko ekobebisa yo moko ozosala motu na makambo na nko o te oyebi ke ozala maladi na yo bana na mingi batanda bango piège toyebi ozalaki na yo bien me mutu moko boye azala maladi oyo bakobenga nalobi kaka kombo sida me abimi na yo na nko eza piège mpo tabebisa yo atandre yo piège ke yo lokolo ozala maladi wana bima na ndeko na biso bima na ye komisaso maladi wana akufa makambo sila tokopesa mbongo voilà mokili bana nzambe mateya ye lelo kopesa bino boyebi mateya ye lelo koyebisa bino fo kosala keba na bareseau sociaux na bapiège na bafoto na makambo ndenge na ndenge okomona na bapiège mosusu motu moko abandi olingo na réseaux sociaux keba motu azolingo na réseaux sociaux eza nango mobali na yo afungisa compte mosusu
keba na ba réseaux sociaux eza nango mwasi na yo azolinga yo yo pe na bazoba yo pe komi ko répondre aotindo ba photo or ke akamata ba photo ya bato mususu akamata photo ya mutu mususu abongisi lokola mwasi na yo ayibike olingaka basi ya mwindu bien oya ngolo wana mwindu oyo olingaka wana azuli yo pe ba photo basi ya mwindu allez jour musu vadika ko quelqu'un bonjour yo peux répondre bonjour comment ça va oh ça va est-ce que tu es bien oh bien le batiki abeki le batiki allez yo momo moi ça c'est là allez abandi ko linga yo pe bandi ko linga abandi ko zoma lo bana yo wana nyezo ako kanga yo boy facilement ndenge moko bandi ko basi mingi bamisusu bakanga mobile na yo atonda zuwa lokola ligige ayibike yo linga ba vrai joe balata ba pantalon ko ya aluki yo vrai joe moko boy acha ba locks makamande na ndenge tututu abandi ko linga yo or que ezali faux compte balinga bia bana nzambe ba piège za ibele surtout na ba réseaux sociaux na ba photo na makamususu on mona ba piège yo batindi lo ba photo porno na kat na po batala batindi na kat na Instagram na yo oh batindi na kat na Facebook na yo batala soko kota abi yo lubi akota kate ye wana koti atali amonite soka taki serviteur de ndenge ni ya koti o piège kaka mutu pote mutu abeba po mutu asambwa ozana lifuti na yo na bakambo zofala bomonike mukile bebia bomonike mukile komi nango bosala bolingi bosala bino bolingi mais nzambe na lola zali nzambe na lola zoloba bien aimé keba miango yozo yanga eko bongo na miango na yo moko yo sala ki poto bebe sabana bato bana na yo moko bakobeba yo kene ko yanga miango sala ba piège poto bebe sabana bato oloka bana bato babalaka te ya yo nde mutu bakwei na kati na motambo wana ka bano yo lokaki bazobala oya yo bato na problème mpona nini mitambo yo chaka ona zo eloko yo chana porte comme ça tango bana bakota na ndako na bandeko bakota na ndako oh non jour a fait ko ya kamata pesa yembote pakula poudre comme ça oh yo kasa poudre libabe balukili yo moko mitambo balukili yo moko voilà bana na nzambe balinga bana nzambe na banzi ke ba comprendre na kat na mateya oyo moko na moko alata boyebi alata mayele nzambe na ngoya alingi bino mingi nzambe alingi bino mingi tondisa na boyebi tondisa mayele conseil molingami ko piège ka batu te ono to piège ye kaka piège ya malamu na yebi de ce restaurant mais faites attention mais piège toujours et yaka toujours na babe na jalousie na mutema lukundu olingi mutu te piège ezara kaka be banani obakwesa ma piège bato bazangi boyebi na kozanga koyeba mususu na kata ba distraction na kata na ba loyenge bakoma ko piège pamba déjà mutu soko ba piège yo et sengel déjà ozala déjà prudent bible lobi soyez prudent comme un serpent ozaka prudence na nyos ya kobangaka ya koyebaka ke sikanga na kokotsa lokolo parce que ba piège ka ngai même l'état même soko teka biloko mabe ba piège ka bato police ko piège yo tozala ba piège partout piège ya malamu ezala na côté faites attention à toi faites attention kolo ya kopesa bino boyeb mayele banani oyo bayebaka ba piège en avance o ba la bon nzambe mususu kolota ngona ndoto mususu nzomba kolakisa yo mususu alakisa te mais akotinda bato mususu akobikisa yo na kati na ba piège yo moto chaka ba piège ndeko bongwana ndeko changer tambola na mayele tambola na boyingebe tika makambo ya bondoki ya mabe parce que ezana ndeko piège ko piège ka o piège ka mukolo ezali tôt ou tard okokwesa mana mutu moko ba piège ka yeti okende ko kwena adresse mabe o meki o moni yango o luki ba problème o moni yango libulu yo timuli e bongwani libulu na yo moko pe soki yo timulaki mutu libulu ayebaki te mais yo mutu oyebaki okokwena libulu wana oh lolololo pasi pe mawa balingami tika yete zambe na lola amona bino apambola bino keba na piège les piégeurs piégés soko piège ka bato ba piège yo keba na bambiscade kotiaka bambiscade te yo mo pe keba ozali moto yeba te ndeko tamona mokilo ba piège ka yo
mitembo eza partout na musala na makamanene boyoki mateya oyo partager yango kabula yango mateya oyo pote bato bayeba ke tozwa na mokili oyo surtout na moment oyo bapiège leki koleka bazo piège biso partout satan zo piège biso na bamaladi oyo ye na mokili oyo makamane na ndenge badécision bazozwa makamane na ndenge mosusu za bapiège soki okwesa mitala kati na motambo motambo jiyo ekozwa banani oyo bazangi boyeba oyo bazala badistraction bondela nzambe nde mobateli ya solo soki yawa akobatelaka te oyo bakobatela bobele pamba soki yawa akosimbaka te oyo akosimbaka kosimba kobele pamba nyonso eza maboko na nkolo na biso tika te nzambe na lola amona bino tobondeli mokonzi yawe okumbama yawe oshandelama onetolama mokonzi yo moko olobi kati na libondeli ya mokolo lelo tozosenga pai na yo na kati na libondeli ya psaume 41 verset 8 à 10 yawe yoka tala bayini oyo bazoluka biso tala mitambo bazosala biso eza na mitambo oyo toyebi na oyo toyebi te oyo toyebi te na oyo toyebi pesa biso mayele mpe kimisa biso lokola monyama na monyama oyo tolongwa lokola ndeke bandeke basala bango mitambo banyama basala bango mpe mitambo mpo te bakangama kolo bimisa biso na kati na mitambo oyo toza banyama te tozali bato me yawe oyo nyonso bayangaki mitambo na brise mitambo wana na buki yango na tumbi yango oyo bazalaki na kati na mitambo babima na minyololo wana ya mitambo bambisikani wana nyonso tika ete tata bayini oyo bazoyoka te bazokonte toujours mitambo na bango moko bakwea na mitambo na bango oyo balingi babongwana bombolisa bango balongwana bayeba te oyo bazalaki ezalaki mabe eyaki lisumu ezalaki kufa eyaki mabe na ndimi te mokonzi oyoki longola nyonso mabe tika nde bolamu evanda na kati na bana pambola moko na moko oyo alandi mateya mokolo lelo pesa bango mayele mpe boyebi mateya oyo ekota na kati na bafani na bango mpe na mitema yango bamonisa na misala nalobi bongo amen alleluya alleluya balingami ya bana na nzambe bozalaki bongo na kati na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV bopartage mateya bosabone mpe boeme mateya oyo balingami tozali na compte oyo babengi compte paypal ezali mpo na générosité bolingo ya kopambola chaîne na bino mpo te kende liboso na misala oyo tosalaka mpo te chaîne ekusana kopambolama ezali bolingo na yo kanisa mosala ya pamba ezalaka te misala oyo nyonso tozosala koteya kosakola ezosenga biso makambo ebele bolingo wana nde yango ekopambola soki okoki te mpona kosala na chaîne paypal ozali na numero ya telefone amen tozalaki bongo na kati na technique ndeko na biso oyo asimbi technique na bandeko mosusu gabi badoana tika te nzambe na nguya apambola yo kolo alingi bino mingi ngai mpe nalingi bino mingi bowumela na kati na liloba bowumela na kati na chaîne na bino merci na apamboli kolo mpe na apamboli nyonso na kombo na mokonzi alleluya merci